Kenga les scoles de minutes za awa na pavillon esika wapi o respecté corps ya papa na biso au biso soyeba ki na koko ya papa mando ko jouer papa azaki jeune vraiment tout ça awa pembe na ngana za moko ba cameraman o basungaka vraiment ba artiste comédien o pende ba sala ke bino ko za banda mboka bomo na ba image bomo na biso bien vraiment tout ça na awa na minutes oiseau travailler na groupe évangéliste na kombo ya Chilo vraiment garder ce que faut la caméra bâtiment ba mona Chilo mes condoléances bonjour Chilo avant de travailler dans le groupe évangéliste est-ce que vous avez papa Maïn bon avant de travailler dans le groupe évangéliste namona Maïn kwa na musika c'est alors que en fréquentant le groupe évangéliste il y a c'est un peu ça. So air nouvelle comme la qui. Ozaki akolala to yo na yebi kolala peti ya moja msuzaki osamsa ozaki akolala to zaki osamsa la. Bon, nouvelle oyo komelinga juste j'étais surpris pasteur Toblam Kinda c'était vers attirer un message dans WhatsApp c'était vers 1h du matin. Oh papa Maïnda. Donc le temps de un message moi j'étais à Bas Congo comme à Kisanto. Il me dit que Aza juste pena Banzangunga voyager qui Aza Banzangunga. Et c'est alors que Namoko je te mutuali boso pour quitter qui na famille à Maïnda na Bas Congo. Qui n'a vivre pendant scène et j'étais vraiment très abattu. Donc Maïndou a kenda ina musala tene ko ko non musala ndi mbonga ki na bako aline na bako na famille na ye famille biologique na ye. Oui Maïndou a kenda ki juste pour nous recevoir soin baba qui tellement que maladie azobela il faut pas traiter na ndinga bokoko. C'était ça. Yango azongaki na ba Congo na Banzangungu juste pour avoir soin et na okende pe liwe le mieux. Ok, merci vraiment, merci mingi pour l'information vraiment au batubele basé na posa boloka vraiment pour bazo ko verser c'est belé ou le bebo mais yo mto kitaki vraiment zaki mtel boso kitaki sur le terrain pe na ba Congo esika wapi papa Maïnda zaki esika wapi o papa Maïnda ko akatela ki motema information ya ngai pende na zwaki corps à Maïnda na tiango na mutuka je payais ba transport et par rapport au groupe évangéliste c'était Bangumba soutenir kinga yango nde nakendaki tikuna na futi mbongo oyo ya corps na yepo ebima na morgue na zumutuka jusqu'à ce que corps ya kitina Kinshasa batiamo na 50. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment Chilo. Moi, je vais vous faire une interview. Je vais vous faire une interview avec ma fille. Vraiment, ensemble, nous continuer toujours coller là. Na bonne santé, babi. Joyeux anniversaire, hein? Babi, maman Micha. Babi moi sa bosse maman Micha vraiment joyeux anniversaire na yo na Leslie Simao babi joyeux anniversaire na yo pe botama elamu babi koto tozo lela bat bazo botama vraiment ka rendez na profiter quand na occasion oyo na souhaiter pour ba joyeux anniversaire pour le long des amours botama la bino mais nazo comprendre ka babi eza passe ya artiste monene plutôt le quoi papa Maïnda babi aza mutu alongola ba stress ça passe comme on a artiste maladie moko ya motema et comme tokende bokoko vraiment ça passe mais fait na matanga donc bon ni bien on va ramener sur les comment nous on bien dans continuer quand grâce à Garnet Mkenga zongi c'est meta immortel à zongi Garnet Mkenga pas zongi biso toza à bonne uniforme donc toza à bonne santé bien là malgré long moment ya moi malade mais siko nzamba sali na zongi pe na zongi susu babina moto ala nenga na malade air Garnet sa beli meta pas beli siko na minute Garnet zongi lusala ngai pe santé zongi bien na zongi lusala vraiment
merci vraiment na nzambe pe merci na bafo nyonso opesa nga conseil opesa nga confiance po botika nga te na moment maladie vous êtes toujours ka opesa nga confiance po beke na ko se rétablir vite pe na ozongela musala yango lelo na zongela musala vraiment tout continuer na ben interview. Merci mingi vraiment nazo continuer quand on avait interview na ngapembe na nga na moko ba actrice comédienne na kombo ya Nadège Moyo ya za moko no benga ba bana ya groupe évangéliste bana les réveils maman présidente songa azaki évangéliste le oui asali ba les réveils donc bana ya groupe évangéliste na za ba moi parmi ba anciens ya groupe les réveils ya za nakati Nadège Moyo Nadège Moyo na bi ki ozaton surtout za soda makasi bonjour na ko maïna. Premièrement, l'air nouvelle, l'air aux autres, l'air de une nouvelle. Vous sentez un des. Invité, on va passer. Le maïs de Zam Toumoko Boye, un no copain en aïe. Et puis, tu vas descendre là-bas. Donc, nous verrons l'air qui n'a pas le corps à pendir, donc, on a biman en dako. Donc, il a biman en robe de nuit, libanda. Donc, il a qui bien, qui n'a dimité. Donc, on a dimité parce qu'ils sont malades, il y a un niveau bon côté. En plus, tu as fait la bas donc tu s'attendais à bon côté. Tu vois que à bien la mais quand même, Nzamba ostunga malé tu vois que Nzamba ostunga donc et il a quoi kaki na motema. Donc, on a pas si moko invité. Passe ma casse. Est-ce que au jour n'est pas déjà scène encore? Oui, na kuta na la scène moi ouais, na joie na film mo boye ntonzi mo ba benganga na yo kuta payer à jouer le papa na ngai. Donc azana un esprit moko boya ya collaboration. En plus la scène un esprit mo doit travailler l'esprit d'équipe. Avec ko kotisa mutu, avec ko soutenir muninga donc ayebi en plus à part ça na jouer na spectacle belé. Dans l'église, donc le spectacle, la journée, donc avec une moto, on a construit trop bien, on a bien canon, donc une noko, donc à ça moto on a 8 ans sur la, il y a joué na journée na journée moko en plus il y a joué na spectacle l'église. Si quoi, bon souvenir, ni ils ont gardé pour la papa, mais il mauvais souvenir ni ils ont gardé pour nous. En tout cas. Donc, tu vas souvenir et bien, mais non, autant à mon tu vas souvenir à madame Ozaï qui est pas ma indou dans un côté za ambiance. Donc, pas ma indou aza comédie, non mais ils ont gardé kila. Donc, il y a côté avant donc dans un côté qui c'est la batou. Donc, on cause doit y d'été. Donc, faut voir que le mot faut qu'abo seka. Abo seka même, mais si pas mauvais souvenir pour naïe. Donc, on a coûté un cas plus, ça va bon souvenir hein. On a vu qu'on a d'autres coups de bataille qui battent à Bessengo, bateau moka yakose comme à casse donc bateau qui n'a mon esca à Sili comme un poste à Sili qui voit. Ce hôtel est aussi abandonné c'est quand même donc on a un souvenir mais on a d'autres côtés ça bien c'est ça va sentir que ma yinde ça wana donc alors c'est que ça bino ma casse pandi pour n'avoir qu'un vraiment bateau dans on a mis tout ça dans le sol lancé le mois de casse ça oui on a refait le waka keza bosunga biso te kaka so to kufi donc bolinga biso tant on peut en vie nous avons la poste na bino surtout bino boza libanda vous avez la souci na biso bokanisa biso bolinga pe ka te to sengaka mais bino bokanisa ka biso donc na bi ke mama tangu bibi asia na Suède na Stockholm Hollande ngai na bi ke Pacha Miliki océan ozolanda na bi ke Fortez a fuila na kati Allemagne ozolanda Rita la perle rare mukuna sila la perle rare mukuna na bi ke olanda ngai postunga biso donc to zambi surtout bossa na bino te bino pe bossa na biso te bi ke bossa e bet mama je museka chama business yo zala na biso ba wandi ndruzi ya bokenda kuna bovanda bi ke bovanda bokanisa biso poto sololaka papa mela tunga donc bokanisa biso bonga ka kotinda te surtout kufi bongo vice tout tindi donc surtout za en pe bossa na biso ko ça bien en tout cas na pe bino ba bote bele merci pour ndebo soutenir biso en tout cas bana poto nous soyez gete ukola ba président Lisa la présidente de Vos merci au bosali bino nyonso ba ali mafukayo nyonso to yebi gete ukola nyonso bosali kuna to yebi président Gabi Kiwaka donc merci vraiment bolingo za ka boye ba près 2 minutes bino nyonso ba maxi to yo ki bosali to sepeli makasi bolingo nde yango vraiment merci. OK, merci mingi.
baartiste nde bazolela vraiment mpona ndeko na bango vraiment nga nakomi kokoma na nga na suka vraiment nalingi nakata na nga nalingi nasisa na ngai nakopesa kaka merci mingi na bandeko nyonso oyo baza libanda mboka bandeko na biso nyonso ya groupe évangéliste toyoki ke esika bozalaki bofandaki te bino mpe osalaki matanga na ndenge na biso vraiment mais condoléance na famille artistique mobimba po baperdre moko ya bango mpe na famille biologique ye na souhaite bango mpe su bame condoléance na miti nalingi napesa mboke na baveuve na baona ndanga na miso babi jani na pendeki vrai chéri passeport rouge ya yo yango wana sita mbala jésus tem ya yo yango wana wabex bafunga vrai mongwandi l'homme de weston ya yo yango wana madongo mala patrona babi mwasi moko aza exemplaire mwasi moko vraiment te basi nyonso ya baartère comédien il faut obengaka madongo oyo masuku wana kosa baconseil mpona libana na bino etambola bien ebwate te lokola ya madongo wande ezalaka etambolaka bien pende elenda elona misisa bobengaka madongo apesa bino conseil akoede bino nde bokoyesala mpona mabana na bino vraiment etambola bien wana lisusu namoni nsima caméra tozalaki na Garnet Mukenga babi la main d'or ngayo vraiment tamo mbalo ndenge obimisanga botamo mbalo ndenge ongengisanga boye vraiment yango wana vraiment ya yango wana équipe technique mobimba wana moni susu mon superviseur Papi le Congo namoni mon cordon Junior Mowabu l'homme à la technique de plusieurs couleurs Junior Mowabu ya yo mwana Gaulois bilonio surtout vraiment équipe mobimba napesi no ba merci bino ba mote mi pour le moment maladi botika inga te bec na ko soutenir nga vraiment de près et de loin bozaki na ngai bozobenga nga bozoya pe sukota nga bosoutenir nga ba prière pe ba fanda nga nyonso nga Alexia Médaillonte no ba obolinga nga te nga linga bino. Merci beaucoup, bonne journée, bye. Peut-être qu'on va poser la prochaine occasion.